Ato lobby. Zoma ye boya otena ndaku no bofanda. Na boyi kande na kangi yo na ye bongo na hotel. Bozwa ngo bobima na ndako bokende. To amoni biso pena na mbeto hotel. Bongo wanga. O wanga na pendeni. Na bela aspect wanga ni. Nanko. Chimène na lobby Chimène bolamu eza buzo batonini. Yo Chimène yo nga na tikela bino groupe na bino ba réseau na longwa. Nazara su na groupe na bino te nga na vanda na nga epa na biso. Osala ke batu ba longwa na groupe opanza groupe ya ba réseau na bazuwa na yo ya buzo ba oyo zala nango. To ngo créer oyo. Mais oyo ngai na yebi ba secret no banda ATZ na ba preuve na yo na nango yebi. Na yebi ba secret na yo nyonso yebi ATZ Chimène Keba na kombo nango ngo meka. Nandi yo za prophétesse te Chimène kolinga te to bimisa nyonso wa prophétesse to yebi. Olingo sosenga na makamno na boya na nganga no esimba te. Nandenge obanda ko yokana to vanda to osala ba makambo osala ba makambo to sala mamba YouTube poko ma prophétesse to ndo sala boye ko beta na poto ko créer na yebi yango yebi ndenge obanda ngano to vanda lelo to ndo fana ndaku moko bando zaka na zemi oboti to vanda ngano ba 2 ans 3 ans oyebi ozana na le côté Chimène. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka poto pour la vie à moto ezala sauvé eza pambate nazala mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabeye ngana mbongo te oya kosomba vi mbongo koto ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabeye nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli. Car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. De ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs. Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Oui, bonsoir, bonjour, nos chers internautes de partout là où vous êtes. Na batu nyonso balingaka biso na batu nyonso basepela nga batu nyonso oyo basabona déjà na nouvelle tendance avec votre émission la réalité de la vie publique au etalisami na nga moko Maman Espérance Fa o batu nyonso babenga nga Mafa. Je vous aime, je dis merci beaucoup à notre Dieu créateur oyo a permettre lisusu bomo na nga lisusu na kati ya bandako na bino bomo na nga lisusu na ba téléphone na bino de partout ici Kabozali. Et pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, je vous dis shalom. Shalom, shalom, shalom na batu nyonso. Lelo na kwa théorie parce que lelo ma beza vraiment ma kasi.
mabe eza makasi nazaka nga moko nazanga moko mama fa kozala yo moko te luka papa Zuma te papa Zuma aza te mikolo na pemisi Zuma mikolo na pemisi Zuma nga moko kaka mikolo nga na nga dobo supporter ngai. Merci beaucoup à Kashimani Kashitodi Lolo na États-Unis. Merci beaucoup à Kashitodi Lolo ya Mama Benalimba, pardon. Merci beaucoup à Jikemba ya Mobala 2 mètres na Kati à Londres. Pourquoi pas Maître Jagger Mayele Bibende. Et pourquoi pas notre boss, Papa Molobeli, Alingaba Lobamini Molobeli. Alain Delele, le charismatique, un boss à chaîne Nouvelle Tendance. Et pourquoi pas Nouvelle Tendance FM. Merci beaucoup. Là, je ne suis pas celle comme d'hab. Et ça là qui car moi, moi le roman bonelelo. Na mkeli bino li passe nanga parce que na lingara boza la l'aise boza ne sengo. Sujet na bisoto yeli lelo vraiment ezaka fu makasi mabe et koti. Alors ceux qui mabe et koti biso pe to koti ka mabe wana te il faut to lobela ngo. Ngana papa Zuma toza na langage monto lo barato kata ballon. To fungoli maison ya boutique na biso. Alors, yo makamtokoloba na pa Zuma. Soko zwi sengle olati. Soko zwi kiloti na yo lata mesira iloko na yo ekoka yo lelo. Parce que papa Zuma lelo alobi azo tumba azo zikisa. Wana prophète na biso mo atika rabiso te. Prophète wana atika rabiso te, j'espère que boye bien. Ayaka wa o ala musa mama shako. J'espère que boye bien déjà. Papa Zuma bi mafa. Prophète wana lingi nini na biso ba prophète ba faux prophète botika biso neti prophète wana il faut longa na vie ba comédien ba fungola ngana pesa Zuma loma na papa Zuma to lobela na lolo ba faux prophète na ba faux prophète bazaka ka bo pesa na bemba mindondo na ola musango oh ozo senga famille po anini kende ka na morgue kuna sala le roi Jésus chako sort esili na ngo yo il faut senga famille papa Zuma. Bonjour. Bonjour, bonsoir, fidèles amis, téléspectateurs Nyon Soto, il y a Nouvelle Tendance Télévision, Babonné Nabisu Nyon Soto, Bana membre tout. Vraiment, je vous aime beaucoup, hein. Babi, Bao Bandi, on a besoin de Nouvelle Tendance, il y a FM. Vraiment, je vous aime beaucoup. Vraiment, c'est bien moi votre humble serviteur. Autrement dit, Zuma Tumba, le défendeur, Yaba Maman, phare d'essai de la presse, Moutoua Nga Tebassim Baba Maman. Donc aujourd'hui, vraiment, tout ça, na maloba ya koloba mais bo supporter na bandako lelo tozo 4 ballons en désordre. J'espère que 8 ballons o ezaki zobazo ba single ba body ba caleçon nyonso to bi manakati awa oyo on est surtout na ba chaussette oyo moni o sepeli ozui lelo on va parler juste sur les faux prophètes na dossier ya ndeko na biso Joël Barezo oyo asakani na mwasi ya musali na Nzambe maman na biso Siaramboyo. Donc j'espère que oui. Tant que une émission à vie du public. Ce que dossier na mobali na yo, bobombi on a kata chambre, bobo ka biso to lobela ngote. Mais ce qui bozui yango ka botia na réseaux sociaux pas biso to ya ka tozui, to va na awa matière. Neti matière o ezalelo awa. Vraiment ba supporter biso tika na pesa. Mbote na ba frère na ngano surtout à ma grande sœur chérie Mamindaya babi boutique d'habillement Mamindaya ndezola tsanga mikolo vraiment ma grande sœur na pression mbote pas merci na ndingo soutenir nga merci beaucoup na maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman Yoyo na pression mbote pas na pression mbote na maman Elodie la maintenance maman Elodie la maintenance na pression mbote Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumelle de Ndende autrement dit Pentagone na kata Belgique ma petite sœur Marceline vraiment na pression vraiment mbote maman fa mi tous les alliés yo bien les alliés ngai. Ok, merci beaucoup Papa Zuma, merci beaucoup Likambo Oyo. Ezope sa pasi, ezope se sengote, côté mususu bato mususu bazo sepela bato mususu kande mokileza la kabanya so ko sepela dossier ngote. Ndeko na biso ba réseau évangéliste. Atika théâtre comme évangéliste de balobi. Avec la servante la prophétesse Ciara. Mais la biso ba message na mona kikingani ngana landaka na message ya nani ya leki nanga Naomi akufa mwasi moindo pe asonama encore une fois amoni Naomi bona servante na biso vraiment eza passe mais ma papa Zuma avant nyoso ana to banana na dossier ya prophète oyo azara bien te na ndenga na moni la que on dira azara bien te j'espère que oye bien ba prophète botika ko bebi sabatu botika neti prophète wana abebi sarabatu makasi
Papa Zuma banana na likambuya. Ba pese ba maman Chako. J'espère que vous êtes bien. Merci beaucoup. Tu as sambote à mon boss, Babi le boss charismatique. Papa Nabiso Alain Dele, merci beaucoup. Merci l'équipe technique Mobimba, ba jeune Obazo Salam Salo Bandima pour faire Sabiso quand même espace. Tu as qu'à s'exprimer. Merci d'abonner Nabiso sur tout. Il y a une nouvelle tendance. Nalobaki très bien. Année Oyo et qu'aussi la terre, il y aura 2 pasteurs, deux prophètes va Koufa. Les gens pensaient que oui, Koufa, on a un prophète, n'a pasteur va Koufa. Et ça Koufa ya ba kunda bango. Et ça que oui ba Koufa boy na misu bomo na bango. Na misala na bango. Oyebi le prophète en question garçon na ya mabundi minene boye ya mwindu, le garçon en question na vanda penza boye akepa journaliste mo ayambie ba pesa yebembe mama Chako la Musa. Est-ce que pour y la Musa de mama Chako tu dois passer à la télé ou bien on se renseigner quand mort qui obati mama Chako za wapi? OK si on a dit bosso que oui je suis un serviteur de l'Éternel ba tchebe mama Chako awawa wote kana sambe na sani na bimisaye bato moi bazaba pour matri baba papa salam makamna. Ya senga ki akora famille. Siko yozos atayomoko. Eza ko senga akora famille te eza ko sakana na batu. Na utolanda direct ya garçon wana mwindo. Soit disant prophète. Moi ngana yebi très bien les garçons en question. Awuti Brazzaville auto fungo le 3e lei. Na zobi sabatu lelo likambu ya 3e lei. O prophète wana o ya senga ke mama Chako ba auto fungo le 3e lei na Brazzaville. Ndeko oya na buto ya na moi kobuka na te na yebiskani na telemela kobuka na te sakana bato oyo tcha ba maya bibeme na munoko na litisi na salo lemo. Les garçons qui sont en dit direct na ye azoba je vais parler aujourd'hui pour 3 pays: États-Unis, France na Paris. Akati ballon kuna ba nazo belaka ba simo batana États-Unis na France na Paris mbango lokwa ba omoni bato poto moi je me pose des questions. Est-ce que yo banda ti yo botama si papa bino zoaze maman bino zoaze minayo yo botama okola bon est-ce que la prophétie? C'est ça. Aujourd'hui les gens bato ba comme facile à manipuler pour la prophétie. Les lorsque quand tu bêtis prophétie ta papa oza nzambe daddy wana mbangu biso to sengi mbonga ba onfela a opesa te ba opesa te na vandi prophète wana zoloba na le muto France, États-Unis, Canada. Tant moi c'est pour mes habits. Si ko yoka tala ba ventir ya prophète. Soko lobi que oui cible dans les États-Unis. Tanga kombo na iti. Peut-être maman faut dans les États-Unis. Maman fatou na zo pes kombo boy opesa identité mutu maman. Mutu wana pesa za sani. Aromi bimisa yemoko. Mais yes ko azeli nanu mutu moi parler loba dadi je suis là. Après ça bebo hein. Maman Kingani na monio. Nzamba la sanga tu as des problèmes. Ah, nzamba na ngai. Bat ba sanga na nzambe na niveau moko impossible. Soki mutema na tala. Je sava na kana ngwende na nzamba fona na kunguni na ye. A mérité aux nzambe. Na mutema na nga. Na finaki lo kwa gâteau bandakala. Pe atangi ya bibo. Nzamba la sanga tu as des problèmes. Nani na mokili oyo sanga problème. Asati. Même le président de la République, le président n'y a surtout y a monde, aux anambons, les millionnaires n'y a surtout, bah quand on a pas problème, n'a pas de problème la vie. Ce que vous avez fait bango, n'a pas ce numéro nanga, c'est plus de 143, 89, 66, 160, 47. Pour vous salir, boya na privé. Abi mouton nous surtout ce numéro nanga, y'a na privé, n'a pas ce massacoli. Na privé wana, ceux qui vont 4 émissions, azuma ya bibembatie na munoko. Azui li kasa ya faire atie na salolemo. Tant on bête ta prophétie, wana déjà mai wana force na ngweza pour fumona 3e lei. Li kasa wana za force ya parole. Ezabilo bakati la brasa. Otosa, oyoka e. Ozomona. Abi maman va na pesa prophétie. 500 balles. T'es bon, OK, aux $500 $250. Akitat a tombé na mama boka sermo wa kiti tina $50 sermo binana mbongo pesode. Soni nzambe na ngai. Le prophète en question a continué toujours. Notre ba direct ne ba na nzambe na ebité. Aujourd'hui, je vais parler sur la prophétie. Est-ce que pour yo vivre bien la vie na yo, il faut pas peur prophétie? C'est ça. Est-ce que yo pour avancer na musala na yo, yo ti pose un mariage na yo, aujourd'hui on a la prophétie. Les loba na nzambe tala
ba prophète nyon surtout ba faux prophète na ba faux pasteur ba me dire que oui basi apoto na mibali apoto ba fa na prophétie makasi mususu wana yoka na suste ah ali museka ke brazate nani oya simali pe nani soki nani amiral azonga te na avertir na isina suspend na TV ale kasute amiral otikala oleka na TVT ngana lobiango soka meka kozonga ngapa na zongi attaque dossier bandi ya parquet telimbiseka ozomona limbiseka te na lobaka ya suka te to simbaka o mususu wana prophète oyo ba mona oyo wana munene wana mwindo abaki ala msema mama c'est un aventurier makasi c'est vraiment un aventurier lelo toza ko interpeller conscience ya bana nzambe bola muka ta bazoke de Brazzaville pour n'empêcher bango lisu moko à contrôlaka mais nzamba pesi o misu mi balé tu vois que oui Satan copie aka mais azoka copie azo originalité pour nita que nous a deux misu akezwa troisième lay moko kaka déjà la liste na moko mutezo mona parce que avant na pe boy a pe so prophétie vraiment ya solo mais ça na caché marque de bête avant na so pe so vrai prophétie que oui Dieu na moni boy o wuti boy o sali boy eza ya solo mais ça na marque de bête eza ya nzambe te tangu ye moko mokele likolo na se nzambe tata nzambe mokele nzambe ya mokele likolo na se nzambe mo so baboy na tchelbino nzela mibale le bien et le mal. C'est que Yémouko se reconnaître. Jésus parle, Satan aussi parle. Si on est là dans ensemble, est-ce que pour vivre bien, il faut pas faire prophétie. T'as là prophète, combien de temps tu as dépensé pour les prophètes? Combien de temps tu as dépensé pour les faux pasteurs? Puis Babylone, on a surtout une semaine. Courte joie. Alors, personne pas, vous savez, prière. Au moins, une semaine, on a makambo bongi. Makambo kepe bibi mais. Deuxième semaine, troisième semaine, aux gens qui n'ont même pas si. Il y a déjà les accueils de Ambon. Tant qu'on ne sait pas, papa, mais on comprend que makambo tout ça, mais raison, abi, nzamba la sanga bitumba ba dégager sur bitumba sur ma casse. Ils disent nzamba la kisanga. Ma sœur, wana mutema moto, mbangu na wester. Mais seul chose c'est que oui maman yaka osunga bana bitike oyo yaka osunga bato ba fele oto bata na so bata 32 enfants na fondation lisungi ya papa Zuma mais so de sengi bango ba sala ngote ba yaka so ba vantier ata action trenda o sala wana o ba moni ba onzima ngote il faut pas accepter bon ba nginde prophétie na yana tuna kanga ya prophétie o ba opesa bino ya onde kunda bino un jour. Prophète dans le c'est pas que oui, hôtel c'est un faux. Mais comment nous pouvons faire na kawana na ye? Bozo na kawana boyo kaka na ye. Il faut bien ça la direct qui ba kota kaka. Ba kota. Maintenant on continue à contrôler bino surtout. Tout à contrôler. Et ça direct il y a Facebook na ye. Ensemble ba ça les fonds il y a ko changer. Ba ça les fonds il y a ko comprendre que oui, pour yo vivre ou bien pour yo gagner vie, et ça ka prophétie. Et ça la prophétie. Et ça ce qu'on me tient à bon Zambé, au mi pesi, corps et âme esprit na yo. Dieu est capable de relaxer yo. Au coup de prophète na ba mon na ti. OK. Dieu est capable de passer là. Est-ce que tu as dit que oui, hier a commis le pamba. Muto commis rejeté. Nzamba capable de changer ba donner. Botika ko se confier na ba faux prophète, na ba faux pasteur. Bazo les semno ta pamba bazo lia mbongo na wester ba mbongo tout ba notina ba transaction bana ba notina elo ne changer na vie na yo rien ne change on va peut depuis abandonner notre botate ah osomon on atteint ba forme lelo ba to komi soko tali lelo ba au moins ba prophète no surtout o rotindele mbongo na yo mbongo yo moneli paso la ngi 4 ans na sa hiver na sa mali peut-être otiki bana na yo otiki mobali na mbetu yo bimito otiki mwasi na mbetu yo bimi okeluka mbongo wana prophète wana zozira ngo basi ya ndumba akoti na ona kati ya hotel a opeso prophétie likolo mwasi ya ndumba azosimba tolo mwasi ya ndumba ma sœur mon frère merci beaucoup nzamba la kisinga na soki offrande na yo wana zo kinyonte hein a kinyonte na afina sœur wana ba protocole ne so tout na église ya silisa ma sœur toto ba makambo yo ça fait vraiment très mal. Ngama makambo so tuezo salama oyo ba pétage ba bilo so tuezo salama oyo et pas nanga na tout va normal
pour Apocalypse alobaki yango déjà. C'est balobana Matthieu. Apocalypse alobaki yango déjà. Matthieu yo vendre sur la parole. Kula sabiso makambo ndenge ezali. Bana na Nzambe bo vendre na prophétie. C'est très important. Yebaka ko sambelaka. Et à mutu susu po ate makanga sambela. Ataka mabolonga baka Seigneur merci. Prophète non comprendre le temps. Yeka prophète ata uta moni Jésus. Makam prophète alobaki yango. Daddy mpese. Yaya. Et blongo susu yomoko. Est-ce que moi na Nzambe osambela ata 3 fois na journée? Kotanga kutuka ta Bible, ata passage. Ata kotanga ta Bible kaka uvande ata ba pisomo kaka. Même téléphone na biso comme na bango na Bible. Uvandi kaka na tongola mukika. Ata na kati ya bureau na yo. Moi temps libre mo ba pesa biso ba pause na air musalati. Uvandi ka obeteta moi pisom. Prier moi te 10 minutes. Nzamba protéger mobile na yo, a protéger moi na yo, a protéger bana na yo, a protéger environnement et libota na yo. Est-ce que ça la yango? Papa Zuma bon bon, toi tu vas où? Tu vas dans la capella. Prophète a fait la capella. Kasi mbongo ya mabonza o ba balia ya bango. Toi tu vas où? T'es non. Non. Ma sœur, toi tu vas où? Toi tu vas où? Moi je vois. Non. Toi tu restes ici, je vais te déposer quelque part ici. Wana matine na kata mona sœur matine na kata jeep. Avec muta interma tongé. Chambre numéro 70. Exact. Il y a un poney là où Mali là makasi. Il y a bien confort. $70 daddy. OK, c'est bon. Et puis ba benga monga ba pasta. Si pas tout ba reconnaître comment. Non, tel bio mona yo na okota na protocole. Mais ce qui te obi to tanga ka ba ko ba pasteur wana awa. Na daddy na bisote. Mais tala de gars daddy aso sala. Les bana na Nzambe bele baza ubunga pona ba faux prophète. Et puis il rappelait bango que ba tiel nyonso ya vie. Mais oui. Ba dimi na bino ekenda ra pas ba tiel. Ngai tano so vana na Christewa, tu zali na avenue Yongo na Christewa. Le pont on a biso quand même le pont mo ba tiel ba no futela. Le pont on est munene ba tiel ba futela ba mandako munene senti pe ndako kitoko. Ba tiel na bazo tangela nga ba komba ba pasteur. Ba tangela na komba pasteur pétage. Yeba za na kati. Et yandi donc banumba wana nyonso tout ba yebi ba faux prophète ba pasteur na nyonso tout ndingi ba kindolia na bango. Tala lo ba boîte c'est comme un double. Boîte normale VIP. Ba mosko VIP kuni. Ba zo la etirbo na kaneta koka linga mosko mushora pembe. Wana ka bana shingo mundele pa forcément bana ba shingo mo buta poto ya minene. So zo shingo mwana acha na munoko. Awamela basanga boyi. Ato so na ye. Okoyoka so basanga to bien tra dadi awamela secret. Mais au moins quand canet wana so basisi ngo au moins nani mutu ya service aye azu canet wana so akena mo. Oh il faut baquer ko boire ka onini. Mais canet mo so canet yé, il faut pas fondre la tactique. Mais moi na dadi maman alonga musha. Basi ba fungo like. Bana Nzambe to bongwana. Oui, bana Nzambe to bongwana, to luka Nzambe ya solo. Ba prophète nyonso ba prophète akolanda te. Bino ba bokota ka bandure ke ba prophète mususu, ce sont pas des prophètes. Moko musuna landi ya momo alobi, mo ba féticheur nyonso bazaka na bazamba ya ba rideau rouge. Papa moko zo ke zamba tcheki tchaka. Ati longola ma papa, abi bazaka suste soko koti na bazamba. Na baxi susu, na baxi susu likolo ya momo makambo ya momo. Ya momo le na raison. Moni ba sali nyonso ba prophète nyonso to bando ta bato maboko. Ba chance. Ba za tout hein. Moi je prophète. Netima oyo no so ba benga soki 100 jours, soki 100 jours. 200 jours. Soki 200 jours, soki 300 jours. Azaka awanani. Akenda. À qui renforcer? On se manque pas de Dieu. T'es abota qui ana répond. Ana répond. Aboti na nani? Nadadi. Oui, il faut que sambela Nzambe ala kisayo mutu nini musala Nzambe nini. Dieu parle et Dieu nous répond. Nzambe soko lobi ayokaka, soko sengi ayokaka. Yo lingika Nzamba salelo lelo te. Et puis tangu ba faux prophète na basala ka direct. Bozala ka contrôler par rapport ya isika o ya simbama na monde ya ténèbres. Tant yo koti na direct na ténèbres ndezo contrôler bino. Ba pesa yo dossier mutu moko. Ba pesa dossier mutu moko mais na limite. Na limite. Ako prophétiser mais na esprit à piton. Bozala éveiller ba na Nzambe nyonso. Direct nyonso ba sala Nzambe za ya kokota te. Batu baza ya kopola, batu baza ya kobeba. Tozo kota na deuxième sujet na biso o etali évangéliste ba réseau na la prophétesse Ciara. La prophétesse Ciara
na président ba raison on singa na benga na ngeka président ba raison par rapport à groupe serviteur na yebité mais na yebika prophétesse Sarah pour ateta ka bandika na ye basala ki mariage to mona ki kanenge le kaki wana la servante ayo ki ndezuwa abimara mwana actrice ne wana actrice ne wana tant to loba ke ba président botika ko bimana ba actrice président na biso ba réseau pas où maloba non likambo ba réseau na lo bila sur ba fait ba fait o esami na kati ya couple oyo couple ba réseau na zo bila sur yango j'espère que oui voice na ba vidéo ba to ba yo ki on songa na bila ka ba fait na bandina no na ndeko ba réseau réputation ya groupe na ye groupe ne mo beza mal réputé babi ba triste nyonso tout ya groupe na ye abima na bango kama mutolo ba preuve ne mwana wana soki mayebo oyo azambanda ya madame la prophétesse Ciara azaki déjà na kati ya groupe wana ya ba réseau azaki na randonnage film sous déjà ba wele nani ba réseau ba le président tant toye ça veut dire maman Ciara abandaki déjà koyoka mingi sur Joël ba réseau ça dit bando peut se ba rapport que oui bazomo na mayebo maman Ciara ngana mituni ka question tant aussi mayebo tie na ndako po mayebo azaki na ndako maman Ciara maman Ciara zo mayebo tie na kati ya ndako avant na ndako maman Ciara donc ce maman Ciara voyager ou bien maman Ciara koti mabondeli fait ce bandi ba mi ba na ba réseau est-ce que ça l'intérim ozomona ce qu'on a surtout non Joël ba réseau question moko est-ce que lingaki moi si wana ya solo ou bien lingaki na ba blague moi je vais dire les deux mariages wana les faux mariages non pas ça va faire mariage wana ça marie sur intérêt tous les deux camps quand on na quand mobali non pas ça va faire mais papa sous ma attention maman Sarah a sa prophétesse non simbaye ko banga noter non simbaye c'est une servante de Dieu hein problème ezate ngani serviteur à Satan problème ezanini na yoki audio tangu ba réseau azo buka ndaku ya mama Ciara ba réseau azo buka ndaku mama Ciara zo ba ke oui bozo kandenga zo menasenga na ucho kangaye na hôtel na mayebo actrice na ye ba réseau azo répondre eboye oza est-ce yoza mwasi na ngakoto oza mwasi na ngate yoza mwasi na ngate oza mwasi na ngate ngano da to kabona déjà mama Ciara répondre ye toko kabwana na l'état pour l'état mutasa nini asangisa kibiso na Jesus na effet mususu na fait mususu ya vidéo mama Ciara vandi azo filmer ba réseau zoluba oui j'accepte akangi biso na hôtel na mbetu kutu ya munene to finika derrière rouge oui na nzimi yango ti mobali azoluba ke oui akomiti na niveau wana Joël ba réseau alingaki mama Ciara na intérêt preuve nende to yoki ke oui nyonso tuna ndako wana mama Ciara muto asalaka yango bomoni vidéo o Joël ba réseau zo filma zo ke oui mama Ciara prophétesse azu biloko nyonso tu ya ndako ye muto asombaki yango ti ye muto asombaki biloko wana moi je me pose des questions aux artistes et comédiens et loko ni ne poussaka yo ozo batrice na yo et ça dossier to tozo awa dossier to sala pour comprendre que oui makambo to lobaka awa ezara solo to ça on te pour attaquer bandiko na biso parce que jusqu'à là je suis toujours comédien na zo jouera toujours ozo mon tant to yaka photo loba to lobaka ba bla 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 te to yeba makambo to loba po to zara na monde ndeko ba réseau na ina rappeler ba telo moko est-ce boyebi que oui ndeko ba réseau bakangaki na cas ya viol akota na prison makala batu nyonso tu bayebi yango so batu bayebi yango te boyeba yango ndeko ba réseau bakangaki na prison makala akota na cas ya viol prison centrale na biso pe tango abimi na prison wana est-ce bazalaki na mama Ciara mpo na moni bana baza déjà wana ya solo est-ce mama Ciara ya solo Joël ba réseau selon yo moko mwasi selon maman prophétesse au monde qui a monté que oui moi mon ballon ni mon intérêt c'est ça
et puis tant que moi si moi na actrice na Tant que moi na tu t'as pas révélé. Est-ce Nzamba la kisa kioté? Parce que Nzamba la soko mingi bibembet. Na batu ba kufa kingani ba ko visiter. Batu ngani ba kufa ba ko visiter. Est-ce nyonso wana tout Dieu t'avait pas révélé? Danger wana humiliation na parce que c'est humiliation hein. Le faux dans le vrai. Le faux dans le vrai. Joël Barezo. Mariage, Joël Zaki faux mariage. Maman, Joël Barezo a commis un niveau comme un prophète. Évangéliste. A commis évangéliste. Nani a commis évangéliste? Maman Siara. Maman Siara, yo ti a commis Joël Barezo prophète, évangéliste. Et là qu'on est poussé yo. Et ça va bolingo, ba jeter bolobani na mbetu, mais on tient na musala nzambe. On blague pas avec Dieu. Et là qu'on y a ce tout mutokolona, okobuka yango. Et puis ekobima na miso abatu. Il faut que miso abatu pour bazo sala mabe na miso abatu. C'est que le maman Siara. Nga na tuni maman Siara question moko. Attaque un prophétesse. Et là on nous demande pour ça nous filmer Joël Barezo. Quoi mais maman na Messia. Ah. On comprend que oui, ba saint nzambe ba toujours dans le faux. Est un serviteur de l'Éternel. Saint nzambe ya solo. Au cause de mon bain exposé quelque chose m'a bien aïe. Aux hommes que oui tous les deux côtés. Ma femme. Au moment de dossier il y a à boire et à manger. Et ça n'a pas monte ma casse bimane. Au moins que je vois le bazin de bakabana moi c'est on va faire monsieur bima. Eh bima. Peut-être au moins que d'abord vérité que oui, maman sera c'est un faux prophétesse. Tozo comme on dit. Et toyo ka ki ye muto abala ba réseau. Ye muto abala ba réseau. Mariage tout mbo on est sur ça makin zakiye. Nde toyoki. Ozomona. Eza nde toyoki. Ozomona. Songa na tuna ka bango mibale. Est-ce que ti bolingana ki? Bolingo wana vraiment zaki na kati ya mitema. Ou bien bolingana kaka c'est pas Joël Barezo ebani na moi Kinshasa. So na kanga mina ye, nga mama sera na sani na oyebana. Ya wana mama na baptisé soki évangéliste. Bolakela mama bebino nyonso tu bosela nzambe na bosoto. Nzambe na no exposer bino te, ozo tumba bino nanu. Ça ce n'est que le début. Ça ce n'est que ozo tumba bino nanu. Boko lia maloko la mbisi akapela. Na pilipila 3000. Na pilipila 3000. Oyebi lelo bato ba fanda na yo ki passe na kata dossier oyoyo. Ko yoka ba dire ya mama Siara, ko yoka ba dire Joël Barezo ba vidéo. Sonia. Est-ce que maman Siara a vraie prophétesse? Pour l'interrogation. Papa Zuma, ko profiter ko yebisa batu. Eza na ba président mususu. Na monde de théâtre bazaka sérieux. Ouais. Il est des artistes et comédiens. Na ba artistes et comédiens, na ba artistes et comédiennes. Parce que na lobi na butu na kati ba dossier ba tubele. Papa Zuma, ozuma na ba comédien bozo sala, tellement ba sala sur maman Siara boy. Basali moi c'est poto te basali moi ça Kinshasa. Ya Kinshasa. C'est ça qui a poto ne bonga boloba. Mais comment lelo oyo yo maman ya poto to yo papa ya poto o vivre na comédien o vivre na ou bien na comédien ou bien na journaliste mo boy. So ka eloko moko salami o jongo bando o tiango na partenaire na yo. Non. Ceux qui comédien moi BBC c'est pas tous les comédiens. Moi je vous assure ils na ba comédien au basa sérieux, na ba comédien au basa sérieux, ba sérieuse. Baza. Ceux qui problème est passé na monsieur X ko la tiango monsieur YT. Vana na mobile na yo, vana na mwasi na yo na kimia. Et ça que oui, Nzamba zobi c'est un faux prophète, na faux prophétesse. Net Joël Barezo. Est-ce à 8 ans? Il y a quoi Nzamba quoi mon côté mobikis. Pen nego Joël Barezo, bo ça que un problème à l'issue. Maman Siara a mis ça soit disant $21 000. Pour pas qu'il ne coopère yo, les lolo les lunettes, ça va non jouer na lunettes non. Pour ça un problème à l'issue. Mais c'est la femme qui a abîmé ces $21 000. Pourquoi nous sommes au Sanango? Important, c'est un mariage. Exact. L'autre bas l'intérêt. Le mariage, c'est que nous sommes les autres salles, on a des réseaux sociaux. Et ça va mariage avec intérêt. C'est quoi si mon tes opé là? N'a que ta voix ba parenté. Ba parent ba baza wapi? On va comédien. Le vrai parrain, ils a battu ba manzambe comme on peut mobikis. Ou ba ibi Jésus Christ. Na dossier oyo. Nana sengi na équipe technique biso. Ba comme en saison 1 pour saison 2. Ezali, toya lisusu. Toya lisusu pour na dossier to saison 1, to na saison 2. Saison 2 ezali. Bon ba fait pour ba vérité au quotidien au bima. Merci beaucoup na monde déjà technique ezo sala biso signal ya kolobake.
tant et coquille. C'est que moi je peux ajouter na comédien nyonso. Répondez-vous. Boyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Baba la raté pour bamo ngapena bala ngapena publier pour na bamona ki ngapena bali alongi na été. Nalanda qui servante de Dieu moko abi mariage eza lokola ebale ya tempête. Mariage eza lokola mai s'agita kapamba pamba. Le monde de mariage. Alors yo bali sanzambe. Tangu tempête wana ekoya okobenga nani? Parce que le seul moutou oyo akalma qui tempête na mai na boatu, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais yo bali na yo sanzambe. Tangu tempête ekoya, Satan obalusaka boatu bou bodina. Mais si tu as Jésus-Christ à côté les macheka stop. Tempête ekotosa. Merci beaucoup tokomina suka oza saison. Hein? Comme la saison dépasse que jusque là tous en avoir matière rebelle où est la servante Ciara na président Barezo. Vous s'abonner, vous commer la biso tous en na papa zou maman de la fin par rapport à l'émission. Merci beaucoup maman fort, merci beaucoup l'équipe technique, merci beaucoup na notre boss Alain Dele. Na na pesa batu message moko na pesa famille ya papa Gabi Kiwaka. Bozongisa Gabi Kiwaka na Kinshasa. Na sengi na ba comédien na famille ya papa Gabi Kiwaka. Bozongisa Gabi Kiwaka na Kinshasa sinon te to perdre Gabi Kiwaka. Tout ça na ba sign ensemble o ba sa qualifier ba vandi sami vraiment pour na dossier na ye pendeko a obonga mutu na ye e ozonga so malamu. Ole bo sundola ndeko bongo na poto. Merci beaucoup na ki barono surtout balanda kinga vraiment. Mon numéro c'est plus 243 89 66 160 47. Barima na ba sélection non vraiment vous savez son malamu na pesi mbote mon vieux Jado Mondele moi na pota tango zote boya mbindo na pesi mbote pas na pesi mbote a maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman yoyo na pesi mbote na ngana ML Lili Musomba babi Lili Musomba moi c'est pembe motema bata papa Titi Kalo na pesi mbote pas na pesi mbote ngana susu maman Elodie la maintenance ba on so tout bolinga papa soma. Vraiment, moi je vous aime beaucoup. Hein. Vraiment, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ici sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Zoom Matumba TV et Zongi déjà avec Fox. Donc vraiment, je vous aime beaucoup. Ceux qui nous ont parlé là, Zongi Tete comme on a Mikolo. Oui, Zalikoya. Merci beaucoup Papa Zouma, merci beaucoup na équipe technique na biso. Oui, ça là qui toujours wana pona ko bongisa biso to bimaka ndenge bunge to bimaka na Papa Zouma boye. Attachez-vous à Dieu, attachez-nous à Dieu. Botika kokende pa banganga oyo bakota internet. Ozawana ozwaka bandoto na onyonso. Ozopesa na faux prophète. Yeba ke kolota eza langage o nzamba solo la kana ona mutu na kati ya ndoto. Ndoto ilakisi via mutu mobimba. Joseph abundisa maki parce que apesa ki un nyonso na famille. Apesa ki calendrier ya vie ne mobimba. Alors ebote la ki bitumba. Yo bandoto no partagera na prophète à internet. Etalio. Tant on peut si ndoto à comprendre destin à vie na yo. À côté à tripoter yango. Attachez-nous à Dieu. Bino batu bozo bala. Bo bala na kati ya nzambe. Bo bala na kati ya bonzambe. La Bible quelque part nous a dit, vous pouvez rien faire sans moi, sans le Créateur. Okosala et l'autre côté. Bino bo bala ka sanzambe boyo kaka ndenge nini. Boyo kaka ndenge nini. Lelo batu ebele baza ya kobeba, batu ebele baza ya kokufa, batu ebele bazo bela po anini ba faux mariage. Ozo bala po ba mona, ozo bala po prouver. Ah ma sœur, ah mon frère, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus-Christ est là. Il faut avoir la persévérance dans toutes choses. Kenzambende a pesaka, nzambende a pamolaka. Ba frère na biso bando yembela biso kitoko kala. Abado moi si mo susu yoko balanzo komisombe lili wana bomoi bazali. Akobe bisela yo banzela nyoso nzambe abenga yo bazali. Alors attachez-nous à Dieu. Nos fidèles, nos abonnés. Et Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche
Par tranche et salami nini. Banina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de 20 sur 20 sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit à et si vous avez une borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes à la fiable, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle de Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout. Parce que c'est situation à Moulaï. Concession à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour la luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba nango terminus awa ndezali sika ba démon surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango surtout babika avant putu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à Belé, Oyo Babika déjà, Oyo Basala. Nakumisi nzambe ya ozana, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo msuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola Papa Moïse. Azozela bino nyoso tout na moto.